oyo aza na facilité à kozwa yango soki tosololi basali nini makangi landanga bien basali nini nafungoli nini bimi na kati. Ça c'est $10,000. Bakoko, bapesi biso ya mali mbongo oyo edi panani pas seigneur. Fula maman. Te yo fula yo moko. Te yo fula yo moko. Awa ba être ba pesi biso oyo ezali $100. Batu balobaka mbongo ebimala ezali ya lokuta. Oyo te non non do mona kezamo. Benga, c'est nini? Tu fungoli. Ulandi, nini bimna kati? Sapisom ou akotanga ngana kosala une cérémonie à rituel magique. Donc yo PC livre Bible pisom oyo no expliquer que atanga bo. Ngana ko pesa ye ba branche oyo ezali na kati ba. Zolanda na ko pesa ye. Soit pisom kingandi même na Bible oyo azali na. Ngai na koskota na temple na kosala d'incarnation ou na kocha contact ya identité na ye na kocha contact ya identité na ye na ba être pour que nyonso akozana na posa et se réaliser yango mona kana ba église pasteur azobimisa batu ba maladie en pleine séance batu bazomona bona kati église pasteur azosimba batu bazo koeza na puissance ange de lumière ona tchaka na kati tango azali koteya po manifester neti biloko mususu utilisera les psaumes. Ah bah comme bien c'est les psaumes, c'est un livre très puissant na biso. So que na ba chrétien okomona na kati ya Bible bango basela ba Ancien Testament na ba Nouveau Testament les psaumes ezali. Pourquoi c'est la psaume? Parce que yoka ke psaume eza ni mo ba kota ngo pamba te psaume oko la ki mabe na kasi pezuye psaume oko sa mutu mabe. Bosé la psaume pourquoi? C'est pour tout le monde appelle catholique, c'est la psaume. Non, catholique, c'est l'église, mais psaume, ezali na ba prière très puissant. Mais pour se manifester, tout se réaliser, il faut y avoir pratique nango comment refaire. Et ça na ba pasteur mususu baza a on a de ça. Na fa ndi atoye bino. Moi je viens de Congo central na Matadi. Et ça ba pasteur belé, bayaka tina Matadi. Aye kozwa numéro pour na kotela kosala bikamu aussi. Très ravi de vous retrouver encore. Nombreux de vos postes téléviseurs, vos téléphones, vos ordinateurs, partout là où vous êtes dans vos bureaux, partout là où vous êtes sur votre émission. Babi, chaîne Oyo, Congo Suisse, chaîne et ça la émission Kitoko. Merci beaucoup pour votre fidélité, confiance. Au ça, non, c'est la belle, c'est le VIP de la Prince. Babi, dans la VIP. Au beau, ça nous qui. Le autre, il y a un moko.
ya banga benga bango Nepte benga bango bato mayele, na benga ye muto mayele, na benga ye prophète, na benga ye marabout, na benga ye nani. Donc ensemble, na bino toko retrouver na plateau na biso, to beta masolo na ye, c'est-à-dire spiritualité. Donc to big spiritualité, ezana bandenge belé, pe na ba sens ebelé, pe na bandenge ebelé, muta muta mimango na ndenge na ye. Donc tozana moko il y a bateau, le père Zola, a beaucoup découvert ensemble tout au long de l'émission. Oh, vous zappé, vous changé, vous kataté, vous a toujours branché pour vous makambasika. Oh non, vous kate. Bonjour père Zola. Bonjour maman Nassi. Boni. Madame Nayope. Oui, ça va très bien. Père Zola, c'est la première fois nous du canal site au Congo Suisse, situé dans un parc pays de loger, dans le monde entier. Et nous se présenter dans le bateau, dans le bateau de prix partout. Bon, ngai frère Père Zola, alingami babinga Père Zola. Malgré batu misusu babinga Maître Zola, mais nga moko na linga mingi ko binga Père Zola par rapport à la spiritualité on a salaka. Babengi na kombo ya chamanisme, pouvoir réel, le vrai manche. Pouvoir réel, pour pouvoir réel. Donc ça pouvoir réel. Oui, et ça pouvoir réel par rapport à les faits oyo to salela kana ba branche to salela ka oyo peut-être dans une difficulté dans un problème où to résoudre ngo yango nde na to bengela ngo pouvoir réel. To na combien de pouvoir na monde na biso? To za na ba pouvoir moko kaka na monde mobimba. Oh. Na se ya mabele nde to za na pouvoir moko oyo ezali ko dominer na monde. Ezali pouvoir ya ange de la lumière. Ange de la lumière, Nzambe mutakitse na mabele. Dieu c'est une nature. Nzambe a nature. Premier ange, Nzambe asala oazali ki proche na ye. Obino bengaka soit disant Satan, Lucifer, mais biso to bengaka ange de la lumière parce que na lumière na nyonso nazali na ngo posa na kosala. Mutazali na problème na pour na problème nyonso za na ngo na kosala na ange de la lumière a ko résoudre ngo simultanément. Donc cela veut dire mbala moko. Si tu peux comprendre bien, oui, Satan a un ange, tango a tosité, batindie na se akabwana nzambe. C'est que vous a contre nzambe bosser la rendre Satan. Non. Dieu existe, tu sais. Nzambe existe, mais la terre autorisée est dirigée par d'autres personnes. Ange de la lumière, nzambe a dit pourquoi atindaka eno mokili pour tcha lumière katina biso. OK. Yosiko musala nini oyo yosalaka comprendre il y a science na bino za nini? Chamanisme, pouvoir réel, le vrai manger. Bino musala et donc musala du chamanisme. Chamanisme ni koloba, c'est la communication. Il y a le monde de la mort et le monde des vivants. Mutu oaza ina facilité à kosolola na batu bakufa. Mutu soki akufi akoma esprit. Donc mutu oaza na facilité à kosolola na yende babengi chaman. Donc ndenge nazabu naza chaman parce que na sala la science to bengi na chamanisme pouvoir réel. Tant que ba ke osobosola ba ba kufa ndeza la ke mutu akufi par exemple ba non ba lié ba lekisi na famille ceci cela c'est que ceux qui bino ba yepa na yo za facilité ko luka okusona mutu wana yebisa vérité mutu soki akufi esprit est réservé par Dieu. Corps oboye bien en fait corps etikali poussière comme mabele. Ozolanda âme. Et loko nini batu balobaka ke mutu akufi mutu azomonana po mutu asalaki mabe songolo pakala. Ami wana ezana kimia te esike sengeli fo ezala parce que akufi na moment te oyo loi de la nature esenga ki fatika mabele. Liwana e plutôt mutu nde aluki yango. Ozali kolanda ali ami na ye ezana kimia te ekoki kofanda te na kimia ekosala effort eluka to elanda mutu oyo alukilaki ba problème to mutu oyo alukaki ami ezana bo moite mais tozana facilité ya ko récupérer ami wana tozongisa ngo bisika oyo ekoki kofanda po efanda na kimia. OK, merci beaucoup. Tu es siko ana kinto mona bato belé bazo souffrir bazo mona pasi. Na makambo etali par exemple ya kobota. Est-ce que bino peso mutu za problème ya kobota mutu na problème ya maladie mo ezotungisa boza facilité na ndenge ya prière na bino a jouer loko azoluka? Oui. Neti pour un problème à mabota na linga ngo mingi pour na ba témoignage na ngwe belé.
mutu nyonso nature Dieu plutôt ndenge bolobaka Dieu biso tobenga mingi nature Nzambe akela mutu te na mokili oyo azanga mabota eza impossible Nzambe akoki jamais kosala mutu akitise na mabele na ba difficulté eza impossible par rapport à nini eza impossible na mokili na réalité tozali komona lelo eza na bato ebele baza na ba difficulté ya kobota eza kaka bapuka moko spirituel du moins que bato mosusu bazali kobota te par rapport atambolaki mabe asali baavortement forcé ebebisi ye batrompe na matrice wana je te dis ce qui est vrai il plaît qu'il neige à obota te mais soki oyebi ke osala eloko wana te na bo jeunesse na yo kozala ba difficulté ya mabota nga nayebisi yo la puissance ya chamanisme kobota spécialité nous allons se souvenir de ni juste au salaka au bateau besoin de se partout peut-être ba mitungi samara et là nous bato balela la keza mamba misala qui partout mon bato besoin souffrir comme ça c'est aux facilité peut aider bateau bazangi misala oui, ba maladie est-ce que c'est facilité ko bikisa ba maladie oui ba maladie belé net maladie ni maladie belé au cas na ba spirituel ndeti mutu babwakeli mbasu ndeti mutu babwakeli PC ndeti mutu babwakeli sida ya kindoki na ko traiter yango c'est très facile ba maladie nyonso ezana ba cas spirituel donc soko ezana maladie wana botamboli munganga lobi ki faut boluka ba condition spirituelle oyo ekosilisa ngo donc c'est très facile na ko résoudre ngo na lingaka mingi kolobelo ko oyo parce que biso na chamanisme tu utilisaka te neti biloko mususu tu utilisaka les psaumes ah ba komi bien c'est les psaumes c'est un livre très puissant na biso so ke na ba chrétien okomona na kati ya Bible bango basela ba Ancien Testament ba Nouveau Testament les psaumes ezangité ezali pourquoi c'est la psaume biso yoka ke psaume eza nini mo bakota ngo pamba te psaume eko la mabe na kasi pezuye psaume oko sa mutu mabe bosé la psaume pourquoi c'est pour tout le monde appelle catholique peut c'est la ni psaume non catholique à l'église nyonso mais psaume ezali na ba prière eza très puissant mais pour se manifester tout se réaliser faut y baba pratique nango comment refaire et ça na ba pasteur mususu baza a on a que ça nga fandi ato yebi non moi je viens de Congo central na Matadi et ça ba pasteur belé bayaka tina Matadi aye kozwa numéro pour na kotela ko sala bikamu aussi na kosele kaka na les psaumes na kopesa ba pratique na ba prière ezali awa na kati ya psaume oyo kotanga nga na kosala une cérémonie ya rituel magique donc yo pese livre bible psaume oyo no expliquer que atanga nga na kopesa ye ba branche oyo ezali na kati ba zolanda na kopesa ye soit psaume kingande même na bible oyo ye azali na ngai na kosikota na temple na kosala l'incarnation ou na kocha contact ya identité nae na kocha contact ya identité nae na ba être pour que nyonso akozana na posa et se réaliser yango mona kana l'église pasteur azobimisa batu ba maladie en pleine séance batu bazomona bona kati église pasteur azosimba batu bazokoeza na puissance ange de lumière ona tchaka na kati tango azali koteya po manifester. Et ça c'est que au sein de la prière bon retour et comme que senga qu'il faut ça la bonne retour faut ça non le chamanisme il y a pas de retour il y a pas de conditions conditions za moko prenez exemple les lomu to ko ya za na difficulté à richesse za na difficulté à bozui na ko beta numéro na ko pesa e bozui na ko pesa bozui comme na mbongo mais za na condition te mais ezaka kanelo ko moko biso to benga ngo offrande divine le tango ozi bombingo et pas na ngai donc faut ala muta ko kaba basadaka okina borphelina na obi okende te na l'église na borphelina au salidon oko kende bisika bato bazana ba difficulté ba hôpitaux osungi bato ozali kolanda merci wana bato bazali ko peso directement les gens na kati ya temple chamanisme et je pesa protection divine kamoko mabe quoi koyela yoti et bon on fait le même monsieur ezo régner mingi mikoro na ba jeune frère na biso ba jeune tiers na biso ikamba porte-monnaie manger
bon nalingaka pe mi ko soulever point wana parce que na kati ya portefeuille magique beaucoup de gens bazali koyeba te portefeuille magique ezali portefeuille te oyo basombaka na nzela portefeuille magique ezali portefeuille oyo esprit apesaka portefeuille magique eza na facilité à produire chaque jour de $100 à $2,500. Mutu soka yebisi que portefeuille magique eleki na 2,500 comme na 5,000 c'est du mensonge. Yango nazotala na ba réseaux sociaux na ba YouTube plutôt ba te belé bazo sala be carnation bazo sala ba nini pour intimider les gens or que azana spiritualité moko te na kati na ye oyo koyi kosala ke asunga mutu. Bazali bato oyo ce sont des charlatans bazali bato oyo akoki pe ebele bayaka non aye pena non perzola azana posa numéro boye pour sala bodo na tekeli aki asali eza kaka pe na dire na parce que portefeuille magique ezara na dire portefeuille magique ezara na dire bana 3 mois 6 mois 9 mois une année tina 5 ans donc toi vous en a poussé à rozango ayebaki sukara na 5 ans mais ça renouvelable ce qui contraire s'il est disparaître d'ici quand nous sommes mais muto azana poussa nango c'est très facile et puis c'est très simple juste identité nae na kosala ya na kosala prestation magique et puis ba être ba esprit faut ba ndimana faut ba identifier que so donc on peut ça on n'importe qui te faut indimela on peut et so que ndimiloté et kotika la pe ko ya te pour ba être ndé bazoka ngo ba ekotika pour transaction magique ou ba sala na kati ya portefeuille ezali ndé ba être esprit akubanda kokekozwa mbongo wana na kati ya temple chamanisme surtout soko yepa na biso baondo kezolo mbongo na kati ya temple chamanisme na Serbie du Nord nakopesa exemple moko oyo tala be cameraman benda ngo penza oyo neti oyo ezali portefeuille magique na ndanga bien ezali portefeuille magique mutu nyonso te aza na droit ya kosimba yango avant ya kosimba yango ezali kosenga ke il faut ça a notre prestation magique na identité no ba être bandi makopesa vous comprenez na kosala nini na kosala démonstration te mais na kolakisa ezali eloko ndenge nini e fonctionnaka mais na kati ya portefeuille magique tozana deux sortes ya portefeuille tozana portefeuille du bonheur na portefeuille magique portefeuille du bonheur ezali eloko oyo e produiraka mbongo kaka par semaine vous avez kolanda donc chaque semaine nde aux en facilité à besoin des bandits à $2,500 et que souka ti na $25,000 vous comprenez et ça peut la facilité tout quoi multiplier en bandits à $25,000 et souki à $50,000 comme on peut ça condition faut collier mais faut lire en haut et si la journée il faut boire est-ce que ça na condition au cause bon wana au cause c'est un peu commerce non na kati portefeuille magique les ali mbongo oyo ko sana nyonso au sel la nyonso na ndenge nini ce que ça la pe économie no pour misusu babanga mbongo banda ko bimebele akobanga mbongo banda ko bimaka chaque jour produit chaque jour et belé peut-être 2,500 chaque jour 2,500 so comme na 10 jours azana comme so beti 100 jours azana comme vous comprenez mais bato misusu sikoyo balingaka nini azana na posa ki anazonga na $500 to $100 chaque jour vous comprenez wana pe eza na kanae na kopesa exemple moko pour na kozwa portefeuille magique portefeuille magique être quoi kotikilo yango premier jour ba yotikilo yango faisant un parfum de protection na poudre c'est que ça a fort occupé chose de protection te occupé au beko beta non parfum wana ezali parce que mkola libuso kozwa mbongo na kati faut pas kola na maboko OK mbongo wana ezala na problème te poudre wana ezali pona ko neutraliser nyonso oyo koki ko intercaler yo comme na mabe na mbongo wana posa la ngoni nyonso za na posa na ko lakisa oyo chef yaka benda oyo ezali papier zoomé penda benda oyo ezali papier non oui vous avez papier j'ai 3 papiers chef yako benda tala bien ni ezali na kati oyo ezali portefeuille magique tala bien eza vide na seni ni na kangi oyo ezali papier mouchoir ya pamba na tie okotunanga mpona nini na tie yango
j'ai 4 papiers. Dans la carte, il y a tout le monde qui a vide. Ils ont papier pamba. Ils allaient juste nini na chaki na kati na chi eloko moko te landanga malamu oyo ezali ya koteka moto akozala na posa nango na kotekela ye mais eza kaka na condition nango ezali moko mbongo nyonso oyo bando bino na kati fozala moto ya offrande divine nde nazali koloba po offrande divine yango nde esalaka ozala na protection ntango ozali kolia mbongo na yo nalobaki bien oyo ezali les puissants. Les puissants. La fongoli, la jus puissant, la kotanga kaka contexte ya papa. La jus puissant 70. Omoni. Na kotanga contexte ya papa. Mama aba kominyeza puissant moko kotanga. Viens vite à mon aide. Seigneur. Donc viens vite, Seigneur. Les alikaka, tous les kolobelaki, Seigneur, viens vite, na aide na makambo na kosala. Matangi kombo ya mutu mususu te. Na kitisi. Oyo, na salikaka transmission ya pamba, ya besoin oyo, nazali na yango. Olandi tout le monde donc juste au Seigneur aide ya Seigneur. Ok, na singi aide pas nani, pas Seigneur. Je me sens fort que je manifeste ton caractère et la lumière, la divinité manifeste ton chemin. Manifeste ton chemin. Fula maman. Kobanga. Yo faut fula yo moko. Fula kobanga. Yo faut fula yo moko. Awa ba être ba pesi biso oyo ezali $100 bato balobaka mbongo ebimala ezali ya lokuta oyo te non tomona eza mbongo ya solo bato fo bayebaka te ezali mbongo ya solo soki okoki kosimbasimba kobanga te simba tomoni eza $100 bien na kati nini eza omoni oyo eza na whisky Johnny Walker mpona kobenga ba etre esengaka mwa whisky mpona concentration oyo ezali tiroir magique ezali tiroir magique tala bien mutu nyonso mpe akoki kozala na posa eloko oyo aza na facilité ya kozwa yango soki tosololi nasali nini nakangi landanga bien nasali nini nafungoli nini bimi na kati. Ça c'est $10,000. Bakoko bapesi biso ya mali mbongo oyo mtoboyi kosala yango nyonso aza nango posa balobaka o mbongo ba mystère babimisaka ezalaka bapapier bino mo boza témoin na bengi première billet ya likolo. C'est $10. Na bendi susu ya se o mbongo ezalaka ya lokuta moni ezali mbongo oyo moto akoki kosala nango nyonso
kotie na banque ezali mbongo te oyo ekoki kosila kaka mokolo moko. Problème nyonso oyo ezali na yango obengi maître tokoyeba ndenge nini tokosala. Merci beaucoup. Benga, c'est nini? Tu fais un goli. Olandi, nini bimna kati.